sujet ezalaki émission ezalaki nango vrai, mais je crois que c'est sujet ndenge ezalaki malamu te. Donc soko côté na sujet que olobaki comment toko kosala pona kobimela kindoki, peut-être bato bango comprendre masolo ngo bien. Mais le coup la sujet ezalaki non kindoki n'existe pas. On a le monde qui masolo pesi vraiment bien te mais émission ezalaki nango vrai. Donc ceci nangina sur ça nengwana. Donc fallait ne mo ande ya kolobaki kindoki n'existe pas. Yo zaki nango na façon mususu biso pe bato ko kota to comprendre nango ndengi yo koti yo yaki na yango te yango na pesi mwa mobulu me ce qui peut être yaki nango terre à terre que comment to ko bimala kindoki na biso ba congolais ba africain peut-être ngako sala clair pona bato kacha oyo lo baye ki non kindoki ndenge sala kabungana na système moko na init na kubaksa omoni na kati ya kindoki masaka mingi makasi ndenge na mona kana bakina na bazone mo presque arrêt eza bazone mo aérien donc ndenge le baboy ngana mona phénomène moko soko za nta bazone lokola ba diso bazone ko ba Gombe Bambinza bazone moko biso to yebi keza bazone moko ya première classe oui masolo pena négatif beta makate ya bakindoki ba nini merci mona ba bazone sara mais soko bazone ko bari basida ba kiksenzo babo lokuna kati toujours ba masolo kaka mterina arena donc na côté pe na kompena ngoma muketi yango na kusaka mal bapo bato ba yeba système sur na bango na suki wana merci likambo lobi na banza place wana yo mto clarifier yango na ba oyo ba moni ete na ye apona ya ko minimiser bato na banza nzambe mtapesi yo révélation oya ko loba likambo kitoko oyo ete na place bat bazali développer na ba Gombe Bambinza okokuta penza ba biloko yote ya kindoki metala olobi yango bien côté bato bazali na basse classe j'ai dit ça bien dès le départ que émission ezali très sensible mutu nyonso akondimaka na kindoki ako se retrouver na basse classe et il se sentira minimisé pe na sengi pardon te mutu nyonso alandi ngai o alobete na ye ko minimiser bato qu'il accepte ça pour humiliation ekolisa ye pour ebimisa ye moi je devais m'humilier pour na koma na place on azali lelo yo papa na ngai oni ati yango na ba pays développé na ba zone développée na ba baza développé na ngai na yo to uti na diaspora so toke na Congo nous devons être différents place Bembe zali tu ne peux pas aller toucher cette Bembe là place Maye zali ko tokisa te tu ne peux pas boire cette eau là mais ba passer bazali oyo Maya lusakumu te bankusu baza ko tunaka na Maya wana Maya lusakumu pesa bana bamela non révolution tika ekota na église na Congo non révolution tika ekota na ba prophète nyo sa Congo ba prophète baza ko sala ke bazu yaka ngam na ko pambola yo c'est très honteux ndeko Davis Messi na songo antenne kuna Bro